Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mobali ya Mama Shako azalaki na qualité wana te ya kozwa ba artiste comédien bakende basala mikanda pona bazwa mbongo na caisse à l'état ça que basolola na famille. Ngai nde moto na yebaki yango service ebengi okofuna na famille na kei na ebisi famille na lobi famille le moment que je vous parle mobali ya mama na une bande de comédiens babendani parce que papa Elombe souka la ebisa ki famille dans 48 et tozoya mais le moment que nous sommes venus yé moko Elombe yété mais papa Elombe azamoko ya travailler na distinguer première dame il faut aider maman Denise parce que comme ils ont bébé ya maman Denise na sengi na mete Elombe soukali mokolo ya senga ki na famille tokuta na tosolola ye ayete ye moto apesa ki famille ke tozoya dans 48 heures pour na ya lobi akenda ki ko tourner théâtre dit il faut arrêter jusqu'à où yo ce que zo soa wa ezo soa parce que c'est aussi Mama Shako distinguer première dame Maman Denise Nyankero Tshisekedi afani sabiso ba comédien parce que division za makasi division za même poison division za même haine division za même liwa mobali ya Mama Shako Mama Shaka kufaki azalaki na valeur na ye normalement mobali wani fa luka mbongo na ye na famille ba yako ba la Mama Shako ba kunda ye ce n'est pas dit azwa monopole na ekiri ya bato moko boye ça consulter famille c'est une exploitation de l'homme à l'homme et c'est la vol toko kende na binoti na suka oyo naza ko respecter lokola maître Elombe Soukali je suis désolé na oki moko wana o balobi parce que le jeu est donné pour na okaki lokola bazo tinda ba émissaire Los Angeles yeba to suka na justice oui justice est équitable il faut boyer bakanga que nous sommes à l'état de droit je suis à Los Angeles IGF nous dépendons que de la justice tous motomoka za likola justice te mokonza mboka lobaki awa mutakubangisa moninga sa te shiko mukadi yo yebi osolaka na rock bodo osolaka na maître Elombe bien il faut oyeba ko sola bango que baye ba ko se respecter baye ba pe ko respecter baninga bozali ebele boko tele émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. boza ebele boko na biso na pesi bino mbote merci na confiance merci na fidélité na Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo bandeko banandi je vous informe que toza na matanga tobungisi bongo moko ya ba actrice comédienne. Il s'agit donc de Maman Shako oyo aponaka génération T ye ata troupe bani lelo ato yebani te so bengi Maman Shako ya jouer akoya parce que nanu namona simplicité lo lenge wana te pa Maman Shako et pas Maman Mususu parce que Maman Shako c'est une maman oyo ayebi pasi ya acteur ayebi pasi ya kozala comédienne na mboka na biso. Donc maman wana atiki biso na ba blessure intérieure jusqu'à présent to kolela
toujours regretter kokene ya mama wana na lumbangu mingi. Biso monso toyebi ete maman Shako anayi kobela te kasi akendaki balongola ye 3 minu. Na mona na ngati hôpital moko ba pikola mutu 3 minu na mbala moko. Mais to monyo quand même na HJ ba pikoli mutu 3 minu yango ememi mama na biso na liwa. Na yango toko senga na gouvernement, toko senga na fondation maman Denise Nyakero avec un peu ko revoir maye makoleka na ba hôpitaux mususu. Na moko na biso sengeli ba recycler lisusu médecine na biso. Biso toko sala médecine ya 2004 mais toko na 2021. Mais sengeli to mais quand peu ko tala lisusu mayewana. Na yango bande ko landi to yambeli bino lelo maman anosanzo. Ye atana ba vérité moko et sengeli aloba awa. Akoloba nini bande ko balandi. Na ko senga na bino banso bozala scotché, bozala vraiment très scotché parce que maman anosanzo alinga dévoiler ba secret moko horrible o ekoleka na ba comédien pe na ba président o ba ko kamba ba comédien. Biso to zelaka muta kufa. Po to bana ko sa ba lettre ya demande mongo bima to lia to profiter na sima ya ba ninga tango ba ko kufa. Na pesi mboti maman anosanzo. Ngai pe na pesi yombote monsieur les journalistes Chiko Mukadi Mukadi Abashiko. C'est Biso Télévision, abonnez-vous. La première dame d'Afrique au Bobadé Koluka, Maman Nosanzo, Maman Lumière, Maman Vérité. Balobi, la vérité blesse, mais il faut dire toujours la vérité. Parce que la vérité, c'est lumière, c'est Jésus qui lui-même. Moi, je suis là pour dire la vérité. Minga olobezate papa Chiko. Po awa na Biso TV, na oka kindenge ozaye koloba, ote bana poto, ba diaspora, en tout cas bazana besoin. Mekakoloba par rapport na matanga ya Mama Shako. Et je suis là pour parler de ça. Voilà. Oyo posa la carte. Oyo oui, nazal parmi les bénéficiaires, il y a carte, il y a assurance santé, oyo distingué première dame. Donc, elongo la fondation na Denise Nyakero Kisekedi ba pesa ki biso ba carte na ba difficulté tozanango par rapport na kozanga ya moyen oyebi bien que na kati mboka na biso Congo DC tozali na politique culturelle te tozali na ba homme pensionné de la culture te oyo batiaka mosolo pona ko produire biso. Pourquoi? Parce que intérêt mo ke na kati ya ba politiciens oyo ba empêcha kaka ndingo yokaki depuis toujours indépendance jusqu'aujourd'hui on paye pas les militaires comme il faut, on paye pas les enseignants comme il faut. Pourquoi? Les Belges ont interdit. C'est là que les dirigeants ne battent à cause de pour Congo za makasité. Il faut tous en anzala pour que tout le laka et c'est comme ça règne. Tokene malembe. Yo zoya no la mituna na rotuna yo. Est-ce que carte ou une carte limitée to j'avais dire que carte ba pesi bino. O ke no laxi carte na hôpital ba pesi ba kisi aux traitement au fele nyos au fele. To ba yebisa ki bino et sengili to yebanano. Carte wana ezakaka opesi mbongo ndambu soki ku ndenge na ba hôpitaux basengaka basenga par exemple $100 yo futi $40. Modèle ni ya carte ba pesi bino. Merci monsieur le journaliste Chiko Mukadi. Bana Congo bana poto bolanda mutu c'est important. Très bien. Ya on a bandé des sous parce que na bi ke bukata ka malubana ngai. Je suis parmi ya ba bénéficiaires ya carte ya assurance santé. Oyo distingué première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakero Kisekedi, après ça qui biso toujours dans la fondation Maman Denise Nyakero Kisekedi, on a salué notre distinguée première dame, merci maman, parce que il faut qu'on se pèlera na bateau yo, bazo ko sala bolam. Ils ont quoi ba bienfaisance à distinguée première dame, Maman Denise. Donc pour nangai carte wana izo ko sunga, mais sauf kaka moi négligence ou bien lenteur ils na kata hôpital il y a HJ ozo reprocher bango na nini hôpital HJ bo reprocher bango na nini tala caméra fondation Barulanda yo bana Kinshasa bana Congo DC fondation Maman Denise Nyakero Kisekedi juste quand na lobarake biso tozali monokopé litu ya mama. Nous sommes des artistes, nous sommes des éducateurs, nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire que ezala makamoko te ko sala massacre biso to yeba ko sosolisa yango. To sengi suivi et pas la distinguer première dame. Surtout pe to sengi na mama mokonza mboka ameka pe kotala parce que tozali ebele tozana ba hôpital ya l'état. Osomona tozana clinique universitaire
tozana Ngaliema, tozana Mama Yemo, tozana clinique universitaire à campus, ba hôpital à l'état. Bolongo HJ bokende kuna. Non, tolobi te tolonga na HJ, mais tolobi kaka ke mama a facilité biso pour na ko soko ozana hôpital. O ya pembeni, oza capable ya kokende. Po oyebi moto po alomba na maluku ou bien na Ngaliema aya na HJ, il faut azaper na mbongo sur place. C'est comme ça zoaka ya Muyombe gauche. Donc bana bayebi ka Muyombe gauche azwaka moi na poche santé moko pembeni. Mais au contraire Muyombe gauche aza na carte mais musu bazangi transport. Donc ce qui fondation italique maman nous sanzo pe azo senga quand même tous un peu libre. Tokende kozwa santé na ba hôpital l'état ici si ça aussi même des signaux aussi des contrats avec d'autres hôpitaux comme l'hôpital Mutomboli Kembe par exemple. Parce que oyebi ke baindie ba ya kuluka mbongo tu oyebi ke maman no sanzo mama Shako akufi nini mama nini bomi mama Shako mama Shako ba opéraki ye mama Shako ba opéraki le 25 mai ba opéré nini ba opéraki mino ba longola ke mino ya likolo misato ba pikoli etwa mino ezali mabete chaque fois ba opéraka mais quelque part opération wana esalemaki bien mais à la longue le 25 Tito Komara, le 14 janvier, pardon, le 14 juillet, et provoqué maman, et comme au calé maman, misisa kingoti, et comme au sala maman, le col avait ses mounoké salate. Nde mobile à maman, na famille à maman, chaque maman, chaque jour dans l'hôpital. Même le 14 juin 2021, comme il y a l'hôpital, à 9h, un certain mardi. Comme il y a et ça dit que oh ba mexe ba na les soins hôpital oh ba mexe ba kota ka Réunion hôpital Mobimba ça dit que malade aye mais moto aussi mbaye azate et quoi que c'est le premier hôpital dans monde bon j'ai mon ngai nazali artiste né ba tonyo so ba lobelate parce que je n'ai pas une qualité pour intellectuelle je ne sais pas comment je n'ai pas une qualité professionnelle non. Je suis initiateur et coordonnateur général de la PACOSICO. PACOSICO, c'est une plateforme des artistes et communautés congolais. C'est depuis le 10 octobre 2010 que nous avons créé cette plateforme dans l'ensemble. Ce n'est pas dit que les hommes comme Manago, la PACOSICO, c'est pour nos sans-humains. Non. PACOSICO, c'est une plateforme qui a regroupé toutes les associations, tous les groupes et tous les artistes et communautés congolais. Ok. Les lots, il y a tout droit. Jango na zingina rappelé bandeko par rapport na mutuna na yo. Maman era komi. Ba yeko simba na 16 heures. C'est là la famille parce que ngana zala kité juste information à vérifier. Na libota. Maman bandeko na c'est là mobile na parce que mobile ya maman chaque c'est un médecin c'est un corps médical. Quand le médecin arrive pour baya ba pesa ba kisi et comment qui déjà ba vers déjà 17h depuis 9h ti muta ozo ba kisi ba 16h 17h bon ti à un moment donné ba la liwana ba lingi balala ba mexe wana ba bisi mobile mama chaque ka wa ba mbete zate imaginez hôpital moderne lokola HJ voilà H batapé comment on a français HJ bambeto ezalate bato bakoki bandeko non to tika même ko sa comédie ko biso pe tozana doit revivre pe lokola ba congolais ndenge ni to ko vivre lokola ba paya parce que nous avons cette droit wana mama pesi biso parce que pouvoir peuple d'abord nous avons un rôle à jouer to ce qui ça bato to za ko ekete bato mais niveau bazo traiter biso yangote na niveau ya hôpital wana ya HJ ezanga mbeto pour que mama Shako alala quelle humiliation au peuple congolais bozui botemi na nini na mamunyo seleki oyo en tant qu'artiste comédien non manque de leadership bozui mayele nini manque de leadership yango na engagé ba artiste comédien nyoso na combat oyo parce que président na biso Masumu de Brende bato balobaka ngai na combataka na combattre ndenge en même temps yende mutazali président ya association na NTPC c'est ata longo ngai na zelo mote parce que mes problèmes ezali nde ye alingaka koloba na télévision ki azali président ba comédien nyos mais pose la membre de la structure il faut adhérer nga na adhérer nga na membre net mais je suis son collaborateur lui il a son association moi j'ai une association parce que les problèmes qui se posent au milieu de nous c'est manque de leader ya mutaza ko koloba comme bazo zo mo opportunité parce que bangonde batanga bangonde babana musala bazo ko kutana ba mais bazo ko koloba vérité il y a d'autres vérités il faut dire la vérité pour que tous soient alignés parce que webi que biso tous webi
bauti kopesa nga verset moko apo verset wana na nkolo Yesu ayebisi biso mokonzi pardon alimbisanga bana poto bolimbisa ngai verset wana elobi boye verset wana elobi boye osambela pe naza chrétien naza mona porte lopo mutombo kalongo te ozomona verset wana elobi Éphésiens 1 20 à 21 botanga Éphésiens 1 20 à 21 okomona ke kombo nde tomemaka bakombo oyo kombo mpe elandaka ozomona yango nalobaka ke moto nyonso ayebi ke aza na masumu il faut aller se penser parce que bientôt Jésus arrive pour l'enlèvement. Bato tout bayebi ke bazali na masumu bayebaka bakomona nzambe te parce que façon ndenge président zokomema biso est-ce que vous savez qu'il y a des choses graves par rapport na ndenge ya organisation ya matanga lokola mama chaque division des écoles de la famille à cause ya NTPC division écoles de la famille to moni famille na bino organisation bino bato théâtre bino bosana boza boyeke bosana bana courage muninga kufi avant na tokela mama na mbongo to moni bino mama chaque kufi artiste nyonso comme journaliste artiste nyonso azo de la mama téléphone azo filmer YouTube mbala moko est-ce que mawawone za susute respect na muninga na bino mama chaque za susute na mort to moni ba kolela ba ko film o kolela to moni pour ne pas citer les noms na ocha ba vidéo mais comment to ko comme na niveau wana ya respect ya mort za susute ata to ko luka moko na YouTube Romanine avant tout côté parce que bino pe bongo soit na famille boke da côté ba lettre na niveau ya ministère mbongo ebima na bolia mbongo na sima ya muninga ba artiste comédien na retourne mutu na posa président ya Pakosiko oko kama ba plus de 500 comédiens chaque question il y a une partie de bana mutu na liboso ça dit pour arriver je voudrais quand même ajouter par rapport na kokufa mama Chako très bien mama Chako esika mobali bazongi mbeto ezalité nde saka ki na tongo Mama Chako aye kokufa na 9h. Donc le 15 juin, Mama Chako nzamba zui pe manaye na moment où Mama Chako aza na morgue. Pour na biso yango to sengi vraiment que beaucoup de respect na mama Mokonzamboka na biso balobi derrière d'un homme une grande dame. Ce qui les autres ozali na Mokonzamboka ezali pe na ba sacrifice au mama Denise Asala pour que les autres Mokonzamboka atteigne l'objectif. Maman Denise Yankero c'est un corps médical. Ayebi makamuna oloba parce que maman Denise Yankero dit azali moko asala kana na ba hôpital ya Poto. Ayebi ndenge ni bazoka moto pension kala ba ndole na malade mais lelo ba comme benga pension. Donc pension soki azali wana tu vois comment maman Denise ayambaka bato wana na Poto. Bon lelo yo tala niveau ya to komi na problème ya keye. Nabiso artiste parce que nous ne sommes pas les moindres, nous sommes quand même des ambassadeurs. Tout le monde a choisi député Belli, même pas en Afrique du Sud, Inde ou bien ministre, mais regardez les biso pe ba ministre Amboka, ndé bazo retraité biso. Tozali ko senga na mama aye banano ko sala suivi ya libo ya mama Chako. Surtout naza ko engager famille ya mama Chako. Problème yo batika yango te. Hôpital il faut aider de manger mama Chako parce que Nzambe na lola azana kata contrôle makambo. OK, ça c'est pour terminer la question. Oyo pesa iliboso. Yami balé par rapport na makambo etali ya valeur ya moto. Na ndenge ba artiste nyonso lelo ba komi, mais c'est manque ya production parce que oyebi ki na mboka na biso musala ezate. Et comme mutalala la muki akomi artiste comédien. Ngai na zui grâce au tanga na te que j'ai eu la grâce ya ko travailler na moto atangi na ina. Exemple, balobi awa Jean 1 à 15. Donc mauvais raconte. Hein? Donc ngai na kutana na bato batanga neti professeur Mone atangi na ina. Ngai na tangi na ina te mais relo na zalinde na ça. Tout le monde parle de moi. Pourquoi? Parce que na kutana ki na muto amalam. Mais so ko kutana pe na muto amabe. C'est ça, ce qui fait que l'artiste comédien mususu oye ko sa théâtre, otiki su ko sa théâtre, o komi na journaliste. O moni ke musa na bino pe moyen pe et que de libosser zate. Manque à respect à déontologie journalistique. Parce que on joue pas avec les cadavres. Mutu asa image en Nzambe. Même monaki Moïse era kufi. Satan alingaka yiba ebe Moïse Nzambe alevaki yango.
Au moment qui Yesu Christ c'est koufi, ba pesa qui même cimetière. Est-ce que ba ke ko corps encore Yesu. Na butu corps wana ezali sote. On joue pas parce que corps wana ya mama Chaco ezali et comme déjà histoire ya mboka tourisme place ba ko kunda ba ko tika mboka ba oya ko futa ka mbongo ndenge to kundaka pe mama Iwaso. Pona ko sukisa moi je suis désolé. Na ba congolais na ba congolais zo nyonso ba na esprit wana ya kolandaka esika ba congolais tozo ko kende kokufa ou bien de ba otsa biso na mort ko fumaka biso non pas jusque là donc ils ont une moralité pe za bassesse tout ça ce sont des antivaleurs na za wana en tant que chef d'état-major général il y a force terrestre du colo ezali général au fond il y a force aérienne tozali wana parce que nous avons une plateforme il y a révolution culturelle initiée par président Chaka Congo président artiste d'Alger pour kobunda pour défendre les droits d'auteur pour défendre culture congolaise tout ça ngai naza désolé na ba congolais nyonso basa keloko wana lelo yo okoloba nini parce que toki dossier ya bino ba comédien beaucoup de lettres na fana moto na me répondre te bolia mbongo na sima ya liwa ya mama Chaco. Merci yango na otaki olobawa le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Au monde toujours vivre na mboka oyo na immoralité na fanatisme collègue nanga président sai ya oto bengaka Mavinga autaki kozwa courage pona koyebisa ba comédien oyo nyonso baza de po yepasa ka membre ya NTPC mais alobi toke une élection parce que depuis to bandi ya NTPC ça soki 30 ans soki 20 ans soki 50 ans donc élection ezalaka te tout ça là quand même que ba vie basali biso pe to sala ba to tout bazali pour c'est mais sauf kaka masumu na politique na ye babengi c'est impoli pourquoi c'est ça depuis que nous avons créé cette association mais aucun ordinateur aucun bureau mais association oyo ezokokamba ba star ya mboka bon imaginez toujours là ça c'est comme ça vous voyez que tous les artistes nous sommes pauvres vous savez la politique ya mamuté parce que chaque fois ce qui mutabel a couper consort talaka matanga lokwa mama Iwaso mais a NTPC ba organiser famille mama Iwaso ba pesi pas que organiser biso bato to sombela mama Iwaso dibulu à $6,500 na nécropole bon habite ce qui mama chaque to kuna na dibulu à combien parce que antivaleur basi ba récupérer dossier yo ka mukodi ko kata ngaite motuna otuni biso pa kosiko to participer qui na réunion ya famille na ba délégation à distinguer première dame ba yaki kota la famille c'était le 16 après liwa ya mama Chaco pona koyeba ndenge nini mama Chaco belaki pe akufi ba famille relaté bango fondation et moi j'étais aussi là parce que quand je suis arrivé na matanga pour moi kuna na matanga bato ba oya kaka ba ye ba mona bango ba filmer après ba ki mais moi en tant qu'artiste qui a travaillé avec maman Chaco n'a pas connu quoi c'est la deuxième vice-présidente chargée de finance donc après Mouyombe gauche les choses que je pense c'est pas ici parce que je suis amateur non nous sommes des artistes à mener dans Zakate ya Muka Zakate l'artiste n'a pas de sexe l'artiste n'a pas d'âge nous sommes des artistes que ce soit de qualité bon dans tout ça je suis arrivé à se présenter dans la famille Narbi je réponds au nom de la première dame d'Afrique je suis initiateur coordinateur général de la Pakosiko Toyebi yo Salaki na mama Chaco qu'est-ce que vous voulez Narbi qui est venu ici pour la organisation na côté nabiso balobi jusqu'à là depuis mama Chaco yaki tozo mona bino ka ndebo kende na morgue consomme ata muto moko ya wate o wana depuis président Masum bakoi ko yana ba basuka na porte bakena ba mais muto moko tikalaki ko kota po amona famille azate sauf papa Kwedi apa ba mama linga ba mama bipendo na ba collaborateur ya collaboratrice à mama Chaco dans ce niveau là ngai na lobi famille na qualité na en tant que cordon maintenant na zo ko mobiliser ba président ya ba association parce que nous avons 10 associations liboso tozana NTPC et kambami na président Masum de Brende tozana Pakosiko oye kambami nanga tozana Likoteke oye kambami na président Devos Mushoba tozana Emonu Renema Viva et kambami na Duche Kapanga na Fiso Sese na président la Desobe tozana Afar oye kambami na mama Marere na Karine Pala tozana Bomoko oye kambami na président Bobo tozana Dynamique des comédiens oye kambami na président Gesho na mama Kalunga tozana Fondation Tokanisa oye kambami na JP Masamba tozana Union Sacrée oye kambami na
coordonnateur makala eboko tozana chez dit c'est quand même na président Kikedi bande ko na kotanga bino ezate na osela bino publicité mais ça na reconnaître Moussala bateau parce que c'est Dieu qui donne toutes ces inspirations. Pourquoi l'association est comme Belebo? Et ça dit parce que Masuma zo kamba mabe. Masuma azana taya koyeba teke motoyo nzambe ande mutape ces inspirations parce que il ont fait la force. Okoyi kozana au président ba comédien. Mais yeba rapé ko kutoyer baninga parce que makamwani tali ba comédien. Mais président Masumu aza entouré na ba anti-valeur, bato balinga ba égoïsme kaka bangonde ba vivre. Tala di boulou ni ba yeko ta famille Mama Chaka bakaboli famille Mama Chaka oyebi bien que Mama Chaka azaki na mobali na ye mais azaki officiel ta bala Mama Chaka je vous dis je respecte cette personne mais mobali wana Mama Chaka baba no fana Mama Chaka pas Mama Chaka wana na venu du stade na kata komina kala mobali yo na information ta avant de pas Mama Chaka avant d'aller pas ya Mama Chaka avant de pas na ye baza mosi na mobali mais l'essentiel ça dit que papa wana abala ki na Mama Chaka côté parce que soki to komo lo baboye parce que nous sommes assez par rapport à la façon ya kokambande président Masuma zo kamba biso ba comédien pas jusqu'à ce niveau on les a ko sympathiser mboka parce que ezali ko kende ko négliger mémoire ya moninga. Parce que oyebi que Mama Chako azalaki malam na bato nyonso. Matanga Mama Chako c'était pas seulement pour na NTPC. Soki NTPC ba yebaki que ba association wana nyonso ezali balingaki ba benga biso to vanda. Mais sika bato ya distinguer première dame Mama Denise baye bakei président Lombe Sukali azwaki maroba. Nazana respect bere na maître Lombe Sukali. Alobi na kombo ya baene na kombo ya artiste comédien nyonso nazui parole. Nazako tuna na bino famille ya Mama Chako. Est-ce que vous avez sololi et makamonini vous sololi pour que biso pe toye bakosala bandi kwa Mama Chaka balobi jusqu'à lo biso to sololi na hotel bon bino nde boza ba artiste esengeli nde bino bo solola pour que toye bande to sala et Lombe Sukali en tant qu'avocat lobi bon dans ce cadre là allez to pesi bino 48 heures bo solola après biso pe to keto solo après to kutana toye bako sala commission pour honorer mémoire à Mama Chaka to rendre hommage oyo azo mériter na yana et dans ce niveau là président Lombe Akei, j'ai essayé à kokomi la président Lombe. J'ai essayé d'appeler le président Lombe à Yambingaïté. Mais c'est quoi? Mais parce que la famille nous a commandé de se réunir. Et moi, je ne suis pas retardé. Na komi kombo ya l'association, il y a un numéro, na kombo ya dirigeant, na numéro de téléphone, na percé en la famille. Famille Malembe, maman. Papa, Mama Chaka wana azala mobali. Quand akufi na moboko ya mobali. Mobali na oza ba responsabilité nyonso sur sa démarche. Bino bokende bozo mobali ya Mama Chaka. Bosani ba démarche mbongo bima yendo mo mema na famille bakabola. Et ça logique. Mais c'est si comme vous êtes parmi les grands journalistes Planète Landaka, vous êtes respecté ici. Vous êtes parmi les grands journalistes congolais oyo et chaque question que vous posez, c'est des questions un peu pertinentes. Mais vous avez à avoir la réponse et surtout tout ce qui nous suit en travers l'humanité. Il voulait maintenant comprendre. Mobali ya Mama Chako, Mama Chaka kufaki, azalaki na valeur na ye. Parce que na moment nazo lukandeni na honorer mosine. Mama Chako akufi. Normalement mobali wani fa lukambongo na ye na famille ba yako ba la Mama Chako. Ba kundaye. Ce n'est pas dit azwa monopole na ekiri ya bato moko boye ça consulter famille. C'est une exploitation de l'homme à l'homme et c'est la vol. Toko kende na binoti na suka. Parce que na okaki touti ko sala reno awa. Et la personne oyo naza ko respecter lokola maître Lombe Sukali, je suis désolé na oki mokowana o balobi parce que le jeu est donné. Pour na okaki lokola bazo tinda ba émissaire Los Angeles yeba to suka na justice. Oui, justice est équitable. Il faut pas que nous sommes à l'état de droit. Je suis en Los Angeles, IGF. Nous dépendons que de la justice tous. Motomoka zali kola justice. Mokonzambo ka lobaki. Awa mutakubangi sa moninga sate shiko mukadi. Yo yebi osola na rock bodo osola na mettre Lombe bien. Il faut oyeba ko sola bango ke baye ba ko se respecter, baye ba pe ko respecter baninga parce que la respect réciproque.
Nous sommes tous des artistes. Et pas jusque-là. Ce n'est pas Makambo. Ce n'est pas Makambo. Bana poto, ba diaspora. Aba tozolo bana Sebiso TV. Na zate, na kufi. Nga na kolinga te ke njoto nange koma bonheur ya bato mususu. Parce que mbongo na biso eza ya matanga te mbongo na biso ezali ya mosala na biso œuvre. Mais oye komi ya matanga ekomi lokwa production moko boy. Ya ona za ko dénoncer. Mobali ya Mama Shako azalaki na qualité wana te ya kozwa ba artiste comédien bakende basala mikanda pona bazwa mbongo na caisse à l'état ça que basolola na famille. Azala mobilité wana te. Donc on a informé. Quand moi j'ai découvert ngai nde moto na yebaki yango service dengi ko na la famille. Na kei na bisi famille na lobby famille le moment que je vous parle mobali ya mama na une bande de comédiens babendani parce que papa Elombe Soukala yebisa ki famille dans 48 et tozoya mais le moment que nous sommes venus yemoko Elomba yete mais papa Elombe azamoko ya travailler na distinguer première dame il faut aider maman Denise parce que comme les autres bébés à maman Denise osomona nga na za moto na jouer rôle ya maman il faut na défendre ba maman ba traiter en traite parce que hier j'étais avec maman Olive aujourd'hui je soutiens maman Denise c'est comme ça c'est notre erreur. Nous avons un devoir et nous avons l'obligation aussi. Je voulais dire quoi par là? Na sengi na mette Elombe Soukala. Mokolo ya senga ki na famille to kuta na to solola. Ye a yete. Ye mota pesa ki famille ke tozo ya dans 48 heures. Pour na ya lobi akenda ki ko tourner théâtre. Dit il faut arrêter. Jusqu'à où? Yo ce que je sois ouais. Bon, et je suis là parce que je suis aussi Mama Shako. Nous sommes comédiens Chico. Pourquoi comme ça, peuple congolais? Jusqu'à où nous avons déjà l'indépendance. Il y a un profité de la bande de Konangaï, il y a un TPC. Fini, tous a besoin de comité Wanate, nous avons engagé l'artiste et comédien Nyos. Non, en tant que comédien. Okay. Parce que ici, nous parlons que de théâtre. Oh, il y a Koufi Aza comédien. Il faut te rendre hommage à famille. Je te rappelle que je t'informe, loi na biso lobi boy na loi mibeko na biso. Lobi mwasi na mobali soba vandi ndako moko pendant 6 mois automatique mwasi wana akomi mwasi ya mobali wana. Mama Shako na mobali wana vandi na commune mbula na. Oyebi ke Mama Shako na mobali wana. Yesika bafandaki owa selon loi na biso. Mais il faut ba na loi ya Nzambe, Nzambe alobi faut kobala. Osoka mababe musu tozoko zwawa ezali par rapport to ba ko respecter maloba Nzambe te omona tout olobawa avant que ça likambo il faut consulter Nzambe. Quand j'ai pris l'idée à créer par parce que j'ai consulté Dieu parce que j'ai associé des comédiens na ebisi bango ke Nzamba tininga to sangana pona to bunda pona théâtre po ba théâtre ya monde ya ko envahir biso. En plus, tu as le droit de la caisse à l'État. Parce qu'on a fonds promotion culturelle. Chaque année, il y a des millions qui sortent dans la trésor public, mais les comédiens ne se trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une bande, il y a un antivalé, pour détourner les fonds. Il y a culture. Avec la prochaine émission, mais aujourd'hui, nous sommes dans 4 problèmes à Mama Shako. Famille, Naebisi Bango. Famille balobi, ok, qu'est-ce que tu veux ngana bibo sala mukanda. Bino pe bokende ko. Tika kuna l'état nde akobenga bino. Akoye baba nani bakolo Shako. Famille basali. J'ai appelé artiste à danger. Chaka Congo. Qui a la non, Chaka Congo. Oyebi na Congo, baboka libanga na mbanga hotela. Chaka Congo, c'est un monument. D'abord, c'est un héros. Si on talibato va se trouver même ngayo na oloba. Vous avez fait mbadi moko. Non, motako sorte bon. Ba obake ko sala dossier pour ba bimisa mbongo na caisse à l'état na kombo mama na famille ya Mama Shako et ba consulter famille te pona yo et o wana banani ba ko sala dossier wana. Tout na famille. Donc ba comédien moko NTPC ba so que na lobby NTPC na oloba na président Massoum parce que yemuta okamba. Parce que je vous dis franchement, famille et solaki na ba comédien na combo ya NTPC parce que biso tout respecté parce que bangonde ba ine c'est long mais ngai na terme la keloko wana parce que maman Olive Lembe azokende kuna lelo oyebi mais ngai na zaba na lati déjà pour na ok kuna maman Olive Lembe azokende na famille lelo je suis à 19h à la je suis parti aussi j'ai nazo aider famille parce que oyebi que na famille na minute oyo NTPC ba sali ko ba virer bango bon pas que ce qu'on les autres défendre ce qu'on famille
Très bien. Je travaille avec la famille. Le basuka, le basuka, nazo senga distinguer première dame. Maman Denise Nyankero Kisekedi afin sabiso ba comédien. Parce que division za makasi. Division za même poison, division za même haine, division za même liwa. Sikoyo maman zaka maman na biso. Maman sangisa biso. Maman ministre na biso pe a sangisa biso. Président Masumu, ceux qui trouvent le président parce que asa président y entité. Tous en a respecté, tous en a respect à respecter, mais il y a pas de côté. Selon la constitution, la constitution permet que les Congolais soient la manière la zone droit de créer l'association. Si vous avez à part papa Masumu, au moins la comédie nanya vous ça madame. Bon, baza est belé, tous en la comédie belé, il y a des bosso, fiston ça SCP, na soutenu cahier, parce que c'est un ambitieux et c'est parmi bon neti le kuta mabe mettre l'ombe soukali. Azape na ba grandes ambitions. Malgré tout, il y a des fanatiques à Massoum. Ensemble, mettre l'homme à fanatique à président Massoum. Termination numéro de téléphone. Bon, notre baroque Bordeaux. Azape na Mayele. Mais ce qu'on azape fan à Massoum. Devant Massoum, à quoi le batté. Sans comment l'homme à Bordeaux, bah télé mais à Massoum. Mais obi Mayele era moni Mobutu alembi. Il fallait que papa olembi tikanga na zwa. Mais si ka ya zalaki fanatique à Mobutu, sort les agini. Pour ça que vous tika Masumu okosani okokufa. Termination numéro de téléphone. Numéro de téléphone plus 243 00 plus 243 non 00 plus 243 81 93 47 75, je répète, 00243 81 93 47 75. C'est le numéro de la première dame. Nana nga la problème am touté. Bala kinga kaka ke bako kende ko fundanga. Mais justice za pona batonyos. Merci beaucoup. Ngai makambo na holo bezana makambo mama Chak, ngana na fils ya déjà ya mama Chak. Nana ba image to sa musala mama Chak pona ngai na ko ngai ko tika mama Chak côté azala exploité. Parce que yé moka kufi atiki kon na banque te atiki nda côté. Mais les lois ceux qui to sali malamu famille ne peut ko bench. Ko bench mo elo comme que pe bana ne ba ko se trouver. Pas atiki bana atiki famille. Même mobali wana na ye papa docteur ozali mototo pe son respect. Ceux qui olingo se trouver na makambo ya mosi na en tant que mobali, il faut dépendre de la famille. Merci beaucoup. Il faut demander la famille. Mais comme yozo ça dépend de la famille, en tout cas biso toza kota na yote. Biso artiste toi kota. Je parle au nom de tous les artistes communistes parce que la majorité va payer. Ba na courage à le battre. Moi je parle en tant que coordonnateur général de la Pakosiko. C'est connu officiellement de l'État. Et na sana ba so belé na kena na ba kanko kolokolo tala ba militaire na sana ba marche de paix pour la paix na Goma. Nous avons soutenu la campagne de Joseph Kabila Kabange depuis 2011 jusqu'à sa fin mandat. Et nous avons encore recommencé pour soutenir le président Félix. Donc, tout ça politique, mais nous dépendons de la politique. Tout ça soutenir la politique en Bourg-Abisso. Mais oh, il y a un moment qui est di banda, parce que ce soit un politique, on a tiré au manqué, mais on défend le théâtre congolais. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à tout le monde. Au Bataï Kolanda Bisso. Merci Mingi, Naba artiste comédien. Nabolingo Bolaki, pour Naba Machako. Vraiment, Banegwana Nisouye, Soazongite Torokuta. Merci, na Jonathan Moukadi pour la prise de vie. Denis Mosolo, réalisation, montage. Bye bye.